Bonjour, 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 Nabalandini, soyez vérité universelle. Hein? Très à l'aise de vous retrouver dans la vérité universelle. Très à l'aise de vous retrouver encore en émission. La bino, les news de Joyce, c'est toujours on a pas la bino, news, c'est un terrain. Les news de Joyce, c'est émission, vraiment, hein, et babi vérité universelle. Les news de Joyce. Kotala la vérité n'engé marana kat émission na bino. Mpote na bino so ba abonné à vérité universelle. Na zarane l'anglais na ko sala bino musalanga ya bino Joyce Tumba. Autrement dit Benzema de la presse. Au boyo sali mokil na nga na zaraka toujours wana na terrain pour no sam sa nanga. Babi ah, babi osé mine énergie, balobi le lot ozana été. Je passe derrière la caméra, je dis bonjour à Enoch Mbala Biscotte. Babi ngande mutabakisele Mbala wana. Je dis bonjour à toi, je dis bonjour à mon boss, Maître John Moté, ma maman Micheline, la reine mère la queen Madana Bisonde wana. Je dis bonjour à moi la mokondi Leslie, né balobi moi la boss azapeka boss. Je dis bonjour à toi Leslie. Bonne fête à toi maman Micheline, hein? Bonne fête à moi de la femme où nous faisons biso maman Micheline. Bonne fête Nayo, bonne fête à toi Lesline, babi Lisa Mokondi. Je dis bonjour à toi Lesline, je dis bonjour à mon vieux golf qui la dégâts matériels, je dis bonjour à mon cordon, je dis bonjour à Balandinio so balingara vérité universelle, je dis bonjour à ma copine babi Rito Moti, Divine Kavira, Naomi Bekanga Balobi, porte-monnaie magique, je dis bonjour à toi Linda Cimenterie Béton, moi la popia Mukolo, je dis bonjour à Amina Jafari, je dis bonjour à ma copine Nanganyo so balingara Joyce Tumba, bonjour na ba bonne news, oh vraiment, vraiment fan les news de Joyce, vraiment sur les news de Joyce et on a partagé avec émission, bah s'abonner toujours, beau s'abonner quand la vérité universelle et ça citoyen quand la makam nango, les news de Joyce le na mbelibino. Moko ba vous avez bien mo découvrir na sengi déjà Enoch fongole langa plateau déjà na pesa invité nanga bonjour. Bonjour Joyce. Bonjour Balandinio sa vérité universelle bazo talayo pour nous se présenter d'abord ba aux anan pour la boyolo ba peut-être quoi ba ya ou les lions moko se présenter aux musiciens nani ou tapé. Oui, merci pour la parole. Ya liboso na ko pesa mbote na ba nyonso bazo landa biso na émission na bino vérité universelle. Donc nazali charisme comme on a charisme. Je suis l'un des artistes de Binafilé. Naza chanteur au sein du groupe du Binafilé. Vous comprenez déjà, tu es un musicien Binafilé, tu es moi un Binafilé, au pays à une école à Binafilé. Juste quand on s'est présenté la balade aux Congolais, tous les Congolais en Naza na lobaki naza double nationalité. Na Brazzaville nazali, na Congo pe RDC nazali. Est-ce que Koko Betabiso d'abord Kokota na groupe ya Binafilé ezaki facile to ezaki difficile o intégrer que groupe ana Kinshasa to place aux alaki na Pointe Noire. Oui, nazalaki na Pointe Noire après na koya Brazzaville na beti na orchestre Nzete Usama na PCMBO te sikazali na kolongwa pa Nzete Usama après na ke côté ya vient biso Doudou Kopa. Na beti chez Doudou Kopa full boss auti banzela na alaki na Turquie aeki na koya Brazzaville tanga koya Brazzaville et celle qui est kuta na full boss na mona ina full boss ayokinga albi yo fona kitano kin full boss a recruté ngai depuis Kinshasa et depuis Brazzaville aye na ngai na Kinshasa. Là, razoua que bon on a recrutement. Nzembo nino yo yembela. Nzembo nino c'est là que eux touchent mon thème et engagé na kata mouvement. Ayoka kinga depuis Brazzaville. Ayoka kinga no yembabi. Yo. Nana besoin voir na yo. Voir na yo est très important donc faut okitakin. Yango c'est là que ayana ngana kin amona nga chez Doudou Kopa. Yango c'est là que ayana ngana kin. Na kindok ayoka ke ozoyemba kande balobaka babaka soto za moyembi asala toujours musane ya koleka to nito yeba na album o bozo linga bo bimisa oza nzembo to osalika ba vocal to osukino kana ba cœur. Non na album o ya positionnement ezoya na sali ba solo vocal. Na sali ba solo vocal na kati na sali deux solo.
Koya na okin po ovanda na kin po na musala ndo ki musala c'était facile d'abord ko vanda que ba parents batalaka moi na se décider longa Congo Brazza aya po intégrer mouvement Mombe. Pour toi c'était facile ba parents ne peut pas permettre que ça la musique na facilement parce que te voir comme ça on a vraiment très jeune mais on dit motika Congo Brazzaville oya na kin po ovanda o luka et tout c'était facile côté ba parents. Bon na début c'était pas facile mais au fur et à mesure donc tous autres kende ba comprendre que non a eza musala na e ba tikanga libre na sala musala na kimia nyoso na sala musala na kimia nyoso donc pas de souci donc masolo eza bien na début kaka nezala ki moi difficulté zala ki mais siko ça va. Bino ba musicien de kababa que bino ba musicien pe bozana bengra parce que to monyo awa na kin o vende pas full boss ozanda ko mona mais lobi o mona ka boyo po wanga na ke asalela nga nini ezaka ko duka sa parents na mbongo banda uta na mbaza vinde banda ya Kinshasa rango bon ngana loba boye full boss aloba eloko moko boye l'ingratitude c'est l'ennemi de la conscience vraiment na osenga nzambe apambola full boss abaksa oyezo zanga vraiment mon boss nzambe na ngai apambola yo abaksa oyezo zanga po kolongola mutu place nazalaki ko na nga boye ko fanisa nga chez eza facilité faut zana mutema fanisa nga pa na ye nazalaka na ye donc nazalaka na dette morale na dette morale moko boye côté l'œuvre du maître vraiment merci encore nzambe na ngai abakisa oyezo zanga yo mo venda vraiment boya iti yo mo bana na musique obi ke musique yo mo ye na kin biso na kin to mesa na système tindi kachaka la mba ndima yo bwaka bandima to yoka vraiment yo mo le revendre nanu idole no ezala na na vada to kota na maramsusu ngana travailler bien na biso soleil wanga wa sur ka vieux soleil ndaza voine ka bo travailler pe ba bien na biso bo alote ba Jos die na salama ba mélange. Oui bini o sa biso plaisir. To bana na soleil. To ke na Jos dienga. Nana ni solo bi pardon. Na ibolote. Na ibolote. Ko to bana no soleil. No banzemba soleil ni no yo méthode. Molumwe oya pesa muna na kate soki apumbwe yanga. Ordonnance ya maladie nanga na zwi na pesa gigi. Ngana kokenda wapi le roi soleil ya kokima yabe ngana kokrenda kakwe wapi moye ngana pimwa te côté ya vient biso juste diena mokilango liboma le monde est fou mokilango liboma le monde est fou esika moto abaki bilei basusu balali nzala mingi kaka moto ndako boma moninga na moto kitoko tokesi kote ya vie na biso ebwalote eve nawe baselekinga epayo tiekanga na paso kanzingi ndela tinga na belelio ma douce moche chérie lobelanga na ma douce po elongola wanande ba stress chiba swe oh là wambo comprendre wa voix na yo hein ouais ça là yo en tout cas félicitations tout le monde que ça vraiment chanteur ozo emba bien pour nos donc c'est sous batu bilenga bina filé ça là biso no biloko ndakuti yembele so biloko na bino mo yanda ku batu ba fan nyosa les news de Just ba abonner nyosa vérité universelle ba sepela pena bisika bazali donc obetela bino ingratitude d'amour Arnaud Nguma le maître spirituel na pese mbote sigazali misonange fongwa mi kasi nazomona te matoi na ngai pe ebonango koyoka na salilili po bolingo ebetanga boyo Arnaud ngana ndimi ataliwa halobi nanga naza niveau na ete na pleure obosani batu obetelanga liboso lopango na silisa yo lipapa nalingi yo komi yonke halobi nanga naza niveau na ete
na pleureur oyakiawa na poto zangaki mokanda na pesi yo mokanda ozongi kongo zwelinga imbanda alobi nanga naza nivola ete na pleureur wapi bolingo olakaki ngai harno de nguma oprometaki nga kitoko bayoka douleur bato mosusu baza moso esi mamo boyemba biloko ya ndako bakontinue yo kati noka na moko na continue eza biloko ya ndako olia babilembe biloko ya ndako mo 3 apres tozongi na baquestionnaire motema nange mema nyonso ya malamu na mabe lelo memi kilo estema nange liya nyonso misuni na ndunda lelo lelango bolingo atomoninga na leli nzala susabile te motema na ngai ekoma kala oh milei ya motema na ngai eza yo Fabrice seka na ngai maoma bolingo eza compliqué kitoko bayoka douleur. Ok. Ola toi kana kata émission na biso bo comprendre d'ailleurs que tozana moko ya ba full boss ba lobby hein. Il est vraiment mingo ya boya na ranki na boya na polémique tout ba to yeba. Ngando zo sala musique no a lakin parce que o umeli déjà ba relation na nanu na ba artiste et musicien ya ba orchestre mususu. Non, relation nango normale hein. Relation normale tokutana na ba émission to pesa na kambote bandeko na ngai ya Villanova bandeko na ngai pe ya président Robin Mondibu donc tokutana to pesa na kambote pas de problème. Yo Robin Mondibu na Villanova. Oui bon on a moni que tozana un peu na ba relation bandeko na biso misusu ya ba fali nayebi bango te non pe na mona bango te nayebi na bango te bato mona mingi eza ba musicien ya bandeko na ngana tokutana te na mona bango pete nayebi na ngati. Oh là là, comprenez que alobi bakutana te baebe na bango pete to aka na kati émission na biso to beta na suko masolo album babi album ya makambo na album otie combien de vocal ou bien au suki na oka na cœur ou bien ne expliquer biso non parce que babi album wana e ande makambo te na positionnement na tie 2 vocales na positionnement te otie tout bas na yemi lisusu na mabote ma trahir gote na moto na pesaki yo motema na ngai nazalaki olinga te yo silika bebe simbanga na motema ezobeta ebonga kosimbanga makasi talo tiki ngai ngana nanye Binance, JR 100 000 et 5, Samatata, Olympia, CG, Yves Sil, Loulou. Na pesi Douchawata, Makila ba champion mbote. Kitoko. Tozaka wana wembi vocal à liboso, deuxième vocal. Na banzaki bote na ngai komemela nga bonheur. Nzoka na mikosaki telele pesi valeur. Savane pichuru kuso. Brenda Nelika Lorette Kadi Maître Landry Tangani Kitoko bayoka douleur. Ok, bayoka douleur kitoko makas toko timba moko na deuxième rubrique ya émission na biso après tozonga après to continuer émission deuxième rubrique ya émission na biso je peux t'expliquer eza oko se présenter non poste non combat papa combat maman petite fête na yo tanga wapi nyoso wana o lectoleki déjà na deuxième rubrique ya émission na biso Enoch Toleka. Ouais non na ngai ezali kusingana kusosa Franklin kusingana kusosa Franklin charisme komba papa Njuzi kusosa komba mama Milandu Charlotte kukabikisa na fréquenté na sali ba étude nanga ba école primaire nanga na sali yango na des bonhommes na matete na des bonhommes na passé na sali na présenté na école Mampia na présenté na école Mampia na Kisenso et natanga pe na ista na leka na ista mais na sala kaka deuxième graduat na suka kaka na deuxième graduat na na préparatoire na sala électricité bâtiment donc musala ezali pe ya nchiki ezali sko o eza musique eza nde na makila te naza marié te naza na mwana moko na Brazzaville
napesi mbote bébé bonheur kitoko. On est aquí deuxième rubrique émission na biso toko taka to papa yo moko la revendre nano otali te ndenge bateta ba artiste ndenge balobela ba artiste mo vandi nini mabe oyo reprocher na kata musala o ndima osala. Bon musala oyo faut moto nanu azala na conscience mutu fait ça là parce que bas artistes baza ba voyou batumo ba melaka ba bangi batumo ba melaka ba masanga bataba bar bataba boîte mais ngai na landaka exemple au papa na ngai l'œuvre du maître Full Boss nzela ezokende yanga pe nzela nga nazolanda nakendaka bar te nakotaka boîte te namelaka diamba te donc namelaka masanga te donc yango wana. OK, on melaka diamba to melaka masanga te okotaka wana kande tozaka émission ya biso. Toyebi bien que boza kota Full Boss ça dans ma case na chant et tout. Mais à un moment il y a des rancines qui se passent entre groupe na bino na groupe Batumsusu et ça la bino non ndeni. Ezakaka ba jalousie moko boye mal placé. Hein? Tant Full Boss ça a salaka succès na ye. Hein? Full Boss a salaka succès na ye. Ba jaloux ba yokaka douleur. Mabe, hein? Na début au féliciter Full Boss qui félicitations au ça la carrière mais tant que maramba Full Boss est simbi au changer parole au commune susu mutu mabe au commune yo rankine mabe ce que tout nanano hein poto bi ke yondo zaka peme na Full Boss non to zuete poto tout n'est plus ba question problème ngo eza nini entre bino na kabat musu ki mutema mabe kakate muninga mususu alingi muninga zwate ki mutema mabe kaka eloko te Full Boss ndenga zana ndenge mona Full Boss akozala rankina moto vraiment ki mutema mabe ka ya biso ba congolais mais nzambe kaka nzambe azali boso nzamba bundela biso parce que jour matanga boya na batembe moko boya ba o ba ye boye mais to ka moi ki omolete ba kimaki fallait ba mata podium ba comprendre ki toko ba yoka douleur ba bibi no pe bobimenzela sima boya ko bimenzela batu nyoso par rapport ba yanke nde balanda Full Boss moi ba mbuye ma wana yango sene ke Full Boss ab manzela sima pour na ko éviter ba étouffement quoi. OK. Oyembara première voix ou deuxième voix? Bon oyembara na sala intermédiaire na sala ka première voix naza un peu polyvalent OK, donc encore oza polyvalent na mais ka po na loba komba musicien yo yembi kaka. De toke na yembele so na monzemba fali pupa o yebi le king. Loha ya koseka nanunga na mona nzela mino na yo na kingo zomie ngana kufela bomengo lingi nango ngaite yango wana le king aigle. OK, déjà tu yembele so moto matata pa ba mikolo te moi papa Kofi Olomide le quadra ko Raman songambeli. Njembe na biso ya papa oyo nalinga mingi papa Kofi Angelo zanga mapapu kasi bachaka molongo moko na bande koti Jean-Jacques Mutuale amour le gros mopao atakutulika sekoina nzete oyebaka destination nango na fulu. OK, je vais bien. Ça se voit déjà que Osam Sala et mon a déjà que oyemba bien. Enoch Mbalo c'est peine oyemba bien. Chanson limbisanga ma Chantel limbisanga Switzerland. Moyena kanga motema nanga motena ezalite. Ozali solo boma bote mama nanga Olivier. Tellement banze moza trop na mutu. OK hein, to kende to le kaleka. To qu'est-ce qu'on banze ba vibrateur piano. Na binze mbonete na binze mbonete na binangate ba rumba vibrateur mon peu et ça ba succès komolongo Enoch ede pc titre nzembo vibrateur wana o ayembela Jeff le Teta docteur te na bien moté pour moi s'il te plaît na bien moté. OK, tu continues. Nini, obi nini, ka nini? Na bien moté.
pour moi. Ok, c'est pas grave. Abi Kabi Nenzemba Ibota, tête aux Okobaka na 4 émissions, hérité Watanabe Poto. Héritier Watanabe Nzembone Oya BM. Ça va bien. Mais il m'a la robi BM, moi, Bani ne sait pas. Moi, je me belé na bossa. Moi, trop, moi, je me belé. Mais ça va bien. Moi, je me belé trop, bossé non. Naza na pika te pona imba banzemba bato. Non, ça chanteur a bien à ça la rabablo kwa bato. Oh to sel so eza que to lipeto yeba est-ce que ozalara na bato yo tanga kombo to oko yemba pe mutu nyoso. Po lelo po shida mambe ya kopa mbongo producteur abi bonga na poso mbela ngaka be mission ya ka ya bato nyo banzembo ya bato nyoso basala succès na mboko. Tu comprends un peu. Il y a un tobi tellement que bon côté yemba pe ya bino to kota poto comme malin beton to chité. Ouais, ming fona ba biso po banzembo asikezo ya ba miso na miso bato ba mbandana nga simbi touche biloko belé zo quoi. Berado za wapio oza wapi za munda bolingo na ngai oza wapi nalukiola molili nalukiola mwenda le preso monanite berado za wapi zamuna le presse oza wapi na bonde la kio nalinga kete yo kende oswaki décision olinga kio kende okeko luka kuna obosala ngo shenga lobi okozongela ngai zamuna okoluka ngai le presse okoluka ngai sina keye amuto salina yo ezatelo bio poyanga bébé nabolanga la koma mitelenga lo absence na yo kombolanga moe Cécile Kakuji. Ok, tout ça quand on a 4 émissions na biso to komo ke malem na suka émission na biso ba avantage ni ba désavantage ni nozu na kata muso to ba na ba avantage amsalo ezani. Bon, avantage on a zo akuta full boss visibilité nanu. Bat bazoye banga bat ba découvrir qui est charisme ayemba nini azane nini donc yango wana non avantage na ngai. Na sima full boss bazo découvrir ngai. Yango ba désavantage ezala ni la revendara. Bon, mon salaire non c'est zakana ba avantage na ba désavantage nango. Mais pour l'instant, na mon désavantage te na mon kaka avancement. Na mon kaka avantage. Na mon kaka avancement, non na monité qui des avantages quoi. Ok, c'est bon, mesdames et messieurs, quand on est dans le émission les news de Joyce, ils ont toujours karawana pour nous saler la bino musala les news de Joyce, ils ont toujours karawana pour nous quitter l'intérêt que vous avez une information oyo, ils ont vraiment y assure quand on est toujours le bateau comme on est malin benasuka émission na biso. Tolito tuna, moi question ya suka poto kabwana. Lelo to monyoza pembe na full boss ozo vanda na ye c'est lobby. Okowanga na full boss te. Ah. Bon. Na bula kutu makambwana te. Na mutuna nga ezate na wanga ne comment o mukile mona. Ebe bele baloba mongo suka nango. Bon, wana bango ya mutuna mutazana bele babloba bongo. Lelo soto pito zongi ba CD na ba maloba na baloba ngo biki bako wanga nango mais ba boya ba wanga na kutu ba finga. Bon, ils dépendre na comportement ya mutu na éducation ya mutu. Donc ngai éducation on a vu kota ba parents na ngai il faut nazala toujours reconnaissant na moto asali bolam. Hein? Ata moto na sali mabe yo zong seleka bolam. Kanisa ka bolam o asali yo. Ata ndambo ata muke. Po bat ba mo na biso bat ba tala. Ba ebindengi na yaki ndengi makambo izo kende. Bon, na koma un grand par rapport à quoi? Hein? Nandimité quoi. Au nom de Jésus. Ok, bien au nom de Jésus. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Je dis merci à toi, Enoch Mbala Biscotte, Ngana Baxake Biscotte et Sarah bien. Je dis merci à toi, mon boss, Maître John Moté, ma maman Micheline, la reine mère, la queen madame Bisozara, maman Micheline, au boy au sel mokina. En tête, bisou, juste pour mon épisode, va 20 boué. Moi, conseil à maman Micheline, moi, conseil à Maître John et Sarah bien, papa, parents, nanga, au Balexa, nganzela, boss, nanga, papa, nanga. Donc, on est pour Alexa Joyce, Tumbanzela, l'air, tout ça, à mon salon, moi, conseil. Je dis merci à mon cordon, je dis merci
beaucoup à mon vieux Golf Kizo, la dégâts matériels, machine à bon, machine à voter. Je dis merci beaucoup à celui qu'on appelle Balobi 10 000 $, c'est quoi? Je dis merci Nabinone soit Belinga les news de Just. Noti que là au moins ma banga. Moi bambote moi programme un mouvement et ça l'a bien parce que vous avez une réunion c'est bandi. Moi ma banga na bato bas dingaka. Ouais, vraiment on a opé sa mbote et pas CG Nabiso, CG Yves Siloulou. Directeur d'Artin Sassa, na pesi mbote pa DT Nabiso, JR Sambil les Saints, na pesi mbote et pas ya Arnaud Ngouma le maître spirituel, ingénieur Masolo, ingénieur Nyarka, Issa Aunga, 99 fois boss, Diogo, Jésus Teleman, Arnaud Wambilom solo le cœur de full boss, ya Dropé Nzao, na pesi pena yo mbote. Joyce, Kitoko, Bayoka, douleur. Ok, merci. Je dis merci à toi, Leslie. Hein? Mais ce qu'on a un programme, beaucoup de ça programme en mouvement. Programme en mouvement, Ezali. Chaque lundi, jeudi, tu répètes un bon marché. Un bon marché chez Silva Décor. Côté Istawana. Ok, c'est bon. Je dis merci beaucoup à toi, Leslie Balobi, l'histoire papa. Je dis merci à toi. Je dis merci à votre les news de Joyce Nganabino to une émission Sika. Osé Enoch Lobi Sumbota Suga, Enoch Mbala Biscotte, le cœur de quelqu'un. Azana réserva bomba na moi c'est na poche. Merci d'avoir les news de Joyce. Merci Namino Matonyo Smolinga les news de Joyce. Abonnez-vous encore na vérité universelle. Babi makambo elengi yango babi makambo ya baba surprise de vérité universelle. Vérité universelle en yango. YouTube pour belté to saka ndenge zara to samsa na biso bayoka douleur. Bazua bye.